Voilà, bonjour et bonsoir, j'espère que vous allez bien. Vous allez bien, tout bolanda dorka, c'est Boloko qu'on a mis. On dirait qu'il y a Boloko officiel. Je vous aime tellement. Abonnez-vous massivement et partagez notre vidéo. Nalingi Bino Yatro, merci à Mazozo, merci à Sam Coucou nécessaire, Motemebe Coucou. Merci à Batutu Balinganga, surtout mes abonnés. Et puis, Batalaranga, mais s'abonner. Merci Nabino, vous avez belé dans le monde entier, vous avez belé au Bolingarabi. Bisope tolingaka bino. Voilà bandeko eza na message moko eza ko circuler na réseaux sociaux, surtout mingi na TikTok, et puis na moni yango na ba commentaire nanga. Ce qui okoti na dernière vidéo oyo noti kokota otangi na ba commentaire oromona question wana, et puis message wana eza kozonga trop que Michou regrette beaucoup de quitter chez Dinana pour venir, c'est et pas assis là. Cher ami Abakouko, cher ami Obotandarabiso, en tout cas, tous à la rawana pour nous informer, bino marambo est réel. Vous comprendre, tous à la rawana pour nous informer, bino marambo est réel. Beaucoup de gens ertoya ratolobelara Michou, batebele batara babapet balobara oi sengel balobon non. Ngana batumsutu bakizaranga ya balobananga pendant que Lindanda zalaki pa na SB boando lo bela Lindanda boyete patati patata batu balobara vraiment o esengeli makambo lo balobara o ya lobi makambo na ye o alobi mais depuis que Lindanda est parti vous parlez trop de Michou ouais na SB bolingo lo bela trop Michou ba chroniqueur na ba chroniqueuse ya SB bolingi trop ka ko lo bela Michou pendant que ba bombo ba zebele et là même na maman moko boy na boss na raté akenda plus loin. Aloba nanga lobi pourquoi pour le belara Alicia Sté kaka Michou la dame atunanga bongo abi pourquoi pour le belara Alicia Sté Annette pourquoi vous parlez pas d'Alicia seulement, vous parlez seulement de Michou. Ah na moi non bizarre non la bi donc on loba pe pour to pour na batu donc c'est à dire que quand on parle trop de Michou, c'est à dire que ton lingarane plus Michou que ba no ba joueur na ta SB, c'est faux. Archi faux. Ndetinga Dorcas ne na vandi boy. En vrai dire, là naro koko sabinoté. Depuis que Art Oyeleka ya Lindanda ya kokute na kati ya SB kokende ko panza sango ya marambu oyo ya longola na kati ya SB, franchement là j'ai dit la vérité. Na se méfia na bafi tout au ba joueur na kati ya SB. Quand je dis tous les filles, oh que soit ba bonbon nani bango tout na se méfier na bango. Mais c'est pas dire que na lingara bango te, non c'est faux. Je na lingara bango parce que baza ba fruit ya fila. Baza ba tout o baza ko contribuer na kati ya SB na biso. Na habite surtout se comprendre côté wana tia j'aime partager. Baza ba tout baza ko pesa ba un plus na bango na kati ya chaîne na biso. Baza ko pesa apport na bango na kati ya SB. Donc na zan obligation ya ko linga bango. Mais na se méfier na bango na ndenge ya mabete. Donc ezero mama Claire na Paris na pesi mbote. To lo banga ne langage moko to lo barake. Tout le monde on dirait que un jour bango peut ko trahir si là. Un jour peut que bango ko quitter pas si là lelo, balobi ba n'importe quoi au nom de si là. Vous voyez? Donc c'est ça. Mais c'est pas dire que tu as raconté, quand on parle de Michou, s'il vous plaît, quand on a une photo de la Claire, et tu as la Michou, on a bien na wenge, hein, bateau baby pesa wenge, ma message non le baba beaucoup quoi na raison, on m'a na wenge, cause la wera sala yote, wenge tambola bongo, cause la wera sala yote, yo moro il faut mi sala. Donc tu dois fréquenter des boîtes de nuit. Koku tanana peut-être qu'on soit affronter ba musicien mususu bobu dans la kati. Donc misala yomoko. Et fait ramoni oza misala trop. C'est là que wera koya ati à port na ye ajouter pour na salo encore. C'est comme ça. Par là je veux dire quoi? Pona zonga mama Michou. FB eza wenge. SB eza wenge. Veut dire que na kati ya wenge, cause la fille la sala yote. Si tu es belle, fais-toi encore plus belle.
Ah. Donc, yo moko, il faut mettre ça la produit de marque na yo moko. Et c'est là que si la zone mono a remis ça là. C'est à partir de là si elle va t'appuyer. Alors appuyer yo. Alors linga bo travailler a comme les sous bien pour na yo. Michou est venu na kati ya FB. Arrêtez, bino batu boza ko circuler fausse message wana que Michou regrette beaucoup. Na ndenge ya longwa chez Dina na ndenge ya pas fila boza lokuta. Michou n'a rien regretté. Parce que aujourd'hui ce qui Michou a commis oh yaza. C'est parce que à ça passage na kati ya FB. Pendant que Michou jouait chez Dinana, Michou a sollicité partout. Azara te rôle enfermé. Elle jouait seulement quand on a kati ya DDTV. Mais Michou a fait son départ na kati ya FB. S'il allait autoriser à rejouer partout. Partout Michou a joué. Après, vous voyez que Michou regrette. Il y a Rosalie pas s'il a regretté. Alors, regretté Dinana. C'est faux. Michou a regretté Dinana. Parce que Michou a bossana n'est pas Dinana. Nakati a DDTV. Et là, on dit Michou a bossana. Oh, il faut avant, il faut regretter que j'ai oublié ça. Moi, je vais changer mi tout nakati a FB. Position de vie na nakati a FB est changée. Azo tia plante, il aura la maille. Nandenga mabete to sur la pembe, to ebara Michou akangara trop ba meshi ya kabelo. Mais lelo Michou akanga lisusu ba meshi ya kabelo wana te. Michou aroma trop, azo changer perruque après 3 jours, 4 jours, mais quand même bandero ba bolingo to sur la pembe ko to sungana. To lo bara vérité. Ata soki bolobi ke boluka wana moni ba actualité on bozo lukela ngoma be s'il vous plaît. Wana des actualité te. Te baluka actualité boete actualité ba créer rango mais ndenge ya bien bo créer ba actualité tellement salité. Michou regrette de quitter chez Dinana pour à côté pas si la mam taza makambu mabe si la maza makambu mabe bon que le retour na Michou si la ma salieni et puis à part Michou Michou écoute Alicia na kata FB jusqu'à aujourd'hui Alicia va tourner na kata FB mabe yango ya batu et la batu ba yaka di ba mona rango Alice ça mon amabe ya silate. Mais c'est faux. Tolobela Michou parce que Michou a mis ça la produit de marque. Michou a mis TKK. Michou fréquente trop de chroniqueurs et de chroniqueurs et de chroniqueuses. Michou a fréquenté bango trop. Veut dire que Anne a besoin de ça l'émission T. Mais comme peut-être exemple, je fréquente peut-être Barési. Déjà, nous avons 100% ou peut-être 80% que Baréji puisse parler de moi. À bien ou à mal. Michou a fallu, comment je peux dire, il y a qu'on travaille naïe, comme Matisse encore Moussala naïe. Aujourd'hui, moi, si on a sollicité partout, c'est bien, bravo. Trop le belango, trop tikangote. Y compris Naomi Lokwa. Naomi Loko, elle joue partout. Chez Jérémy, na baga rokuta, na ba film ya Jérémy yokokuta. Je me souviens premier film oh Jérémy a côté na chaîne Jérémy cinéma. Naomi Loko zara actrice ya liboso. Oh Jérémy a recruté na film wana. Wana nu ya liboso. To sif na makama Naomi Loko. Donc, batu baza ko se faire bango moko baza ko luka ko komisa la ba marque siko ya fila ndeti nini po biso to continuer à kolobela bango na di bino FB eza wengie je vous dis FB eza wengie donc wengie tambola bongo kozela te ke mutu entela lobela yo toni te toza na wengie ekendaka bongo. Wenge tambolaka bongo, wenge kendaka bongo. Misala mo yo moro misala après si la roya appuyer yo. Michou a misali si la ye appuyer. Non mi lo kwazo misala si la pas do kwa appuyer. Y compris Naël. Bonbon la biso sikawana. Aza moi si kitoko. Ye wana déjà na comme moni na ba TikTok na ye azo mitia bonbon. Donc aza komi tek aza komi sala. Et puis biso baba kouk na si la musana biso za kwa appuyer bango, c'est notre travail.
Moussa na biso yango wana donc toko bandaka ko appuyer bango c'est ko appuyer bango todo appuyer c'est ko appuyer todo matisa bango c'est ko matisa todo biso moussa na biso yango wana ndeti ngabo boko pekisanga te parler de Michou dinana ana eloko bossa n'est pas Michou te dinana tika mwana batu dinana c'est moi je comprends ils ba fan ya dinana ni bozo sala biloko wana bozo ba fan ya dinana ba dinana bozo kana ba defani mais bozo ba defani wana baza bado ba mal accompagné par la bino bazo conduire bino à berrer. Yo kani disoko yo sali ba chantage yo boza ko sala ka Michou regrette beaucoup d'être chez Sila azo regretter ninga a kita n'est pas dinana mais bano bazaku n'est pas ya dinana basi kitoko pe bazaku na dinana ko sala bango te poani dinana ko pesa bango te poani il fallait pesa ka Michou mais bano bazaku na yabe na baso baleki Michou na kitoko bazana na kata de so bende do. Non, j'aime s'il vous plaît à Bakouk. Baza, on a pas ni dit non, ça la bangote. Pourquoi dit nana la rosa la bana wanate? Je vois les qui a camarade de petite sœur nana Becky. Elle joue là-bas chez Dinana. Elle est belle, elle est jolie, mais Dinana salaye. Donc, quand ça la mouton, faut dire c'est fait un Michou. Dans le cas la Michou, à ça la départ na ina katia de Dodo TV wana. Bobino ba fani mi balé de Dodo TV, boza à l'éviter. Bo créer ba faux compte pour na reclouga. Yo reste to comique Michou a zo regretté dit nana. Que fille aza makambu mabe. Celui bo komi boende à Bakou Katombo qui a lobby Michou aza mabe, Michou bobo s'est trompé parce que nous hein, on va le contraire tokoyane ko défendre Michou. Tu comprendre que eza ba campagne oyo bino boza ko sala jour et nuit pour na déstabiliser moi na ba tout c'est tout tu comprendre ngo. Yo dit boza ba campagne wana bona besoin que ere comme na mato ya sila. Tu es comme na mato ya parmi biso ya na bato bazaka fragile. Net nga vraiment comprendre vraiment kembisa vraiment ah yo za mtu moto moto wa président yo choix kita bolo koko boete kita bon kalimengat bazo kalimenga. Donc, par là, c'est que, par là, Nalingina c'est bien ok. Biso te recontinuer, koklobe la Michou, bananios sur SB, Gaïta, moi na Gabriel, te recontinuer le. Dès na pas cet exemple. Na minute Gaïta, aza bombo ya sila. Ale kangana ben mission yemoko. Il défend sila azo miteka. Celui n'a pas na lobeli Gaïta, yo ebi sera ke, bolobela ka Gaïta ak or que na SB wa garçon basé belé. Non. Si peut-être je me décide ou je dis que je parle de Gaëtan, parce que Gaëtan denga zawana aza komiteka, donc biso toza wengie, denga Gaëtan za komiteka wana, biso to royaka to ko appuyer ye, biso ronya biso za ko appuyer fili. Donc Gaëtan za le roi bouton, biso to royaka to fini oui, marche bandi. Nenge mona Michou, baza ba bouton na biso, biso to royaka to bando fina bango oui, marabe bandi maramoko. Bon changer ma mentalité na bino na ba comportement na bino. Ba comportement na bino est tellement sale, c'est pas bien. Quand je dis que c'est pas bien vraiment. Bon changer ba sale comportement na bino, ba comportement mon corps besoin na ngo est trop bizarre. Toyo kanite bon changer. Okoya koloba dinana maman mukolo kwa dinana c'est concentré na nous hein conseil gratuit non pesa na dinana au lieu banda rolanda départ ya Michou comment Michou évoluer comment au ça la perte tant on est au lukolanda Michou dinana exactement au yo faut la concentrer ya koluka kokoma film ya bien etalama parce que ozo dépenser bon webele mais ozo incapable ya kokoma film betata 90 000 vies. Bon, mon bête premier s'est posé. Ozo comme film belé dit nana, mais ozo incapable ya comme film et betata 50 000 cas
et bétate. Concentre-toi sur ça. Botika vie à Michou. Botika vie à Michou. Botika vie à Michou. Laissez Michou tranquille, s'il vous plaît. Moi, batazo évolué qui toko. N'habite et le reste abino passe dans le bate qui a le gros ventre. Et on est soit binoté. Le gros ventre, on peut Michou de bois que la binoté. Dit tinga za le gros ventre. On a zo lukapena kende kuna pesi Michou à lobby. Na ke peut pas diminuer un ventre en haut. Moi aussi j'ai le gros ventre. Ya. Le gros ventre, on est dérangeant à binoton dengenini. Botika mona bato abongi akomi kitoko akomi chic akomi élégant. Botika mona bato kimia. Bozo combattre inutilement, ce n'est pas bien. Laissez l'enfant tranquille, laissez les bonbons des filles là tranquille. Botika mona bato kimia a évolué dans ngambu na yema mbaza rosala botika ye. Boluka misana bino moyo rosala. Donc, biso to lembate, dina nous a ba fille ebele na kata groupe na yo sala bango lokola Michou. Ne regrette pas Michou ko tindaka batute ba rosala ba campagne mabe pona Michou. Parce que biso so batu ba campagne mabe pona Michou et que so ba fine na yo biso to ko attaquer batu wana parce que to yebi bangote. La personne to yebi eza yo. Donc biso to ko yende to ko attaquer yo. Donc dina na c'est réservé, dina na c'est respecté. Michou esa tika yo tika mwana batu. Michou petit alongwe pa na yo atika la rofinga te asala pe témoignage ma beto sur kombo na yo. Neto monde na batu mususu ke to moni ne ba na misusu balongwe na SB ba komi ko sala ba témoignage ya mabe sur si là. Mais yo Michou atika la jamais ko sala témoignage ya mabe sur yo. Donc alo barakara makamwa malamu sur yo. Donc dinana c'est réservé tika vie ya mwana batu. Bo tika ko sala ba campagne wana ko publiera ke Michou regrette beaucoup dinana Michou azo se platine na suna rata SB si la makambu mabe si la patati patata. Ata pe bolobi si la makambu mabe. Eza pe ya lelo te biso tout ebi ke si la makambu mabe. Et là, on y a sikeza. Et ça, tu as déjà que si la makamabe, malgré boyebi, sarabiso que si la makamabe, tu as rappelé si la moto, tu continueras à colinga. Bon, moi, tu as beau ça à perdre. Bon, travailler les makamoussous, bon, tu vas se makamoussous. Donc, bah, si j'ai wana botika biso na ngoto vanda, toi, n'a besoin de. Donc, dinana tika Michou, dinana tika Michou, sala effort, bah, film na yo, et talama, sala effort, y a ba dépense, ma mbongo za sala. Olingi koko ma film, mais tinga na yo, bah, dinana faut tika théâtre, pardon. Vraiment, dinana, il faut tika peza théâtre. Yo peza théâtre et simbote, tika. Eh, tika théâtre. Quand on a monde de chirurgie, on katara makolo pour kateve katana te ka lokwa nzoko. Et katana te Jean-Pierre Mbemba dinana. Makole katana te Jean-Pierre Mbemba. Botika biso bobo luka ko poussera biso te na makamu mususu, ce n'est pas bien. Toro lobela rara Michou toro lemate toro soutenara kakaye. Et ça, nous avons dit que choka bien bon monde le Michou da partout hein et choka ba te belé hein ba te beba comme te ma passe. Nous on a reçu même des messages que ba lobby et on a battu mususu ba kochara bango que so kutena Michou na scène faut ça Michou boy. Moi je dis Dieu merci parce que moi nango peut s'exprimera très bien en français azama yele. Bon c'est là qui maman top à la télévision alors maman bé Michou. Mais bon, qui m'a pas le le contraire. Il y a ma bakamo bino bozelaki. Alors non, c'est une fille bien polie à respecter ranga terre ranga côté bo maman. Donc ba tout ba témoignage bien pour na moi ça ba tout. Et bon luka bo déstabiliser. Bon luka bo kiti saye, bon sala ke bo bam, ce n'est pas bien. Et ça qui te rote, ça bien té. C'est pas bien. Donc, botika moi batu kimia avait évolué bien à kata FB. D'ailleurs, pour na Michou na ma BFC na malamu ya ya tala ngote. Pour na Michou malamu ya file zi para ma BFC là. A tout na bezo te kai ba file za ma be parti bo etali été. Yé déjà bolamu o FB a salaraye. Yango pona eza nyonso. Le reste etali été. Botika mona batu bo repanze na fila te bo repanze na ba bakukte abakouk pour le moment tozana nous prêt ou prêt ité ya kokabwana Michou en tout cas tu as prêté
Borozela penza séparation Michou na babakou borozela bakou comment vendre la télévision finga Michou bokozela toro finga mona batouté parce que elle fait bien son travail azo tombo la combo si ya biscuit tout hasard oleka azo tombo la combo SB lelo Michou a sollicité partout. Donc borolo babolembi boroganga bosali nyoso bomoni borosala borolemba po biso to kolemba te ko défendre misala mwana mwasi wana lelo so boye botenga za so na moni bino boyo pona normi lo kwa na yara na tele mi botika bana batu comment bino ba produit tout ba comment pembe na fila ba ko bokomisa ba binemi bokomisa ba votre mabe pona bino. Donc si la rose na mutu te si la rose na mutu te so si la na mutu na fa comme nemi na bino donc bino na mutu na fa boza na mabe donc pona bino za ke si la akokoza na batu te. Donc si la rose na batute donc si la fatigue la yemo kwa za la yemoko wana pona bino ne bokanisa makanisi na bino non te bilo wana pena 2025 to boy to rotelemela nyonso mutu aroluka telemela kokabola sila ba bonbon na ye to rotelemela toko telema pi to kobelela bino to lingi lisusu ba bêtise wana te botika fila na bana na ye ba évoluer mwana ye mosoka monika ko supporter mabe ya fila te nebe olobaka asimi vela akei to kanichi to apembe to so la pembe mamunyo so kitoko to apembe to so la pembe mamunyo kitoko. Donc j'espère que to yokani. Je vous aime les abakouk. Dans lingi bino mingi partagez notre vidéo, likez, commentez et partagez Dorcas Bolokoko ya bino alinga bino mingi na bika bino pour linga mingi. Donc je vous aime Nandenge osaranate, je vous fais des bisous, bye bye.